nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika batango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele. Mbote mingi na bino balandi ya menga makimbango television bana tata molimo santo bino baye bozwa mina mokili mobimba bomesana kolanda biso bandeko na bino ya menga makimbango television na nzela ya émission tolobela maman mwilu butu moi en direct ya chaîne na biso tozo mi bongo na mboka ya bule sike vandi tata nzambe nkolo espèce tata molimo santo wapi epai toye ko célébrer bongo jour pour jour ça un deuxième anniversaire ya dobié ministère ya papa Simo Kimbangu peli sous première année, il y a journée chômée payée fériée, il y a combat pe conscience africaine. Il y a tasimo ki bango ki ngani nde angwane mema ki biso a mobembo na biso ezala ki mokolo ya lobi ndenge bomona ki na ba image. Il y a première journée ya mobange na carnaval e salama ki na bandimi tata molimo santo ba ya ki bon pona ko sepel sanzambe. Lelo mokolo ya mibale to sangani lisusu pona kokota na kati ya culte oyo ezali mokolo malelo sous Solo Bongo et Kambami, il y a Yemoko Tatanson Yandila Papa Benza André tout à l'heure vous allez assister na entrée na yep intégralité à culte tout ça la brancher na menga makimba en télévision évidemment to panza sango o soki ozui yango panza pe kabola yango pona ko sauver milimo ya bana tata molimo centre o ezali na côté patepa tout ça la brancher matondo mingi.
Tula kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tulueki kukikada kiantsuka. Tangu itutele mesanga. Masemeto min luengisi mia tata mwanda velela. Bau bakalanga kimbati lukufi ye tata mwanda velela. Ibau twasilu ansilu ovontino sebaoti kagatusisi lankunako beto mpe tukutufuana na yesodoma tukutufuka bonsongomola dina tulombele kwa minluengi simia tata mwanda velela lwa tutela mana beto bana beno taluvana kiambote faki.
Bika twakubike no moko twavana nlwengi simya tata mwanda velela kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofwana tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yeto tuka kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo lelo tozali na date ya le 7 avril l'an 2023 kino lelo yo tozali ko continue ko kanisa na motema na biso na likambo oyo tata Molimo Santo abongisili biso oyo tokozelaka biso nyonso tango nyonso mai malekaki na mokolo na lobi toyebi kasi tokozonga kaka na likanisi na mai oyo malekaka na 1981 na le 6 avril esengo oyo ezalaki na biso nyonso oyo tozalaka tango wana oyo nani tozalaki te toyoki na sango
Maï Mazalakana le 6 avril 1981. Yango tokosenga na dirigeant oyo aza pembeni na ngai aya kopesa biso nzembo oyo tokoyemba biso nyonso totonda Nzambe. Dirigeant waza pene oyo esengo oyo tozali na yango
nzembo ezali na lingala tolandi ndenge elobi kasi na suka ye aye koloba esengo yango esi ebelemi lingala mingi toyebi kolembola yango te mingi awa tozali koyekola français na ntango likambo eye oke na tribunal baza kotuna ba question na français kasi lokola français eza monoko na yo te parfois oza na raison na yo kasi raison na yo obebisi yango na ba verbe oyo utiliser yo moko omifundi na yo moto oza na raison kasi omipesi tort yango lokola pe na lingala yango topesi papa Ndungi omeka kolembola nano esika wana esengo ebelemi eske esengo yango si tozwi yango ubie ndenge nini papa Ndungi. Merci papa. Je voudrais traduire en tout cas phrase par phrase parce que ce cantique est très riche. Totonda nzambe, rendons grâce à Dieu ou disons merci à notre Seigneur alinga biso qui nous a tant aimés, atinda mobikisi onse, lui qui a envoyé un sauveur dans le monde. Tala esengo oyo. Voyez un peu cette gloire. Alakaki tala esengo oyo, la gloire qu'il a promise à nous, bien sûr. Alaka yango wuta kala. C'est une promesse qui a tant duré. Pe abongi saka. Il a tout préparé. Elingi komona. En peu de temps, on va vivre ça en live. Tala nano bankoko na biso. Tourne ton regard au passé de nos ancêtres. Nani ayebaka qu'il crie que tokokoma boye, nous pouvons devenir comme nous sommes aujourd'hui. Tala nano esika touti. Tournez les yeux derrière. Voyez le passé de l'homme noir, bien sûr. C'est noir qu'on vendait comme un chien. C'est noir qu'on mangeait comme de la viande de truie. Oui. Bandimi to batela mibeko. Les fidèles que nous sommes, nous les fidèles, nous devons marcher de manière orthodoxe en ce qui concerne le respect de la loi divine. Alléluia, Sanjola Nkolo. C'est la gloire, louer l'Éternel. Tala esengo e belemi. Voilà la gloire devant votre porte. Donc le déjà de la gloire est là, mais ce que nous attendons, c'est le pas encore de cette gloire. C'est fini. Je pense que nous avons été honnêtes avec notre langage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Condition oyo ba papa ba pesibiso oyo esengo ebelemi. Donc nan tozu yango te komi na biso na porte. Yango bango nyonso misato. Ba tikili biso makambo misato. Oyo bolingo mibeko pe misala soki olongi te na makambo nyonso wana misato, donc esengo oyo alaki biso tokomona yango te. Papa Ndungi simani simkifalansa yako. Le salut que nous attendons tous
a des conditions. Il faut le respect des commandements, l'amour du Dieu et du prochain, et nous atteler aux travaux nous consignés par les 3 personnes divines, Papa Kisoroke, le Papa de Lunga et le Papa d'Angenda. En ce moment-là, la voie sera ouverte et nous irons tambour battant au salut. Si bangu du mukikongo mawonso na matubulu mikari bang takaka bata wa kingalako tangi zetu bangola batuki di bangola kingala kila inkunga ulutili me kadiambu totonda nzambe tuvutula matondo kwa tata nzambi alinga biso watuzola tukatama munambali kulo atinda mobikisi onse watufilisila mvulusi kukunsia ntangu kutwena tala esengo oyo tala biese byobyo alaka yango utakala watusila biese byobyo tukatama pe abongisaka watoma byokubika elingi komonana fisidi si byamonika mumetu meso tala nano bankoko na biso ataleti kwako bankaka zeto nani ayebaka nani wakala ngindu vo mapila yiyi tokokoma boye vo tulenda kitu kabutweni na bubu tala nano esika touti vutula meso mako kuna nima kututukidi bandila bandimi totosa mibeko minkuikizi tusimbinina minsiku 300 nzambi tudiatela mu bunlongo bwetu. Alléluia, sanjola nkolo. Alléluia. Donc gloire kwa tata nzambi, nkembu kwa tata nzambi, luziti sa nzambi eno. Tala esengo elingi ebelemi. Nkembu abetu bubu ufina mene ulweki deja vamuelu nzo. Buna papa yandivo buna kwandi dieni na paswa tambola matoti vingira zola nsiku bisalu votu diatili mupila yoyu mamo sito mutambola kwandi nanga bapangi kwangola mupila yoyo bien que to son yena bosu ya kiyombe moneto mavisa menanga mubakisa kwa ubeni kaditsili fyoti bingolo ngolo mulanda kana bosu kisingombe fyoti. Merci papa représentant lenda kutuka kwako. Sika manso esito yoki toko yaka na Yerusalemi mabondeli pe misala tutombo kanga mu Yerusalemi sambila yesala bisalu na misala oyo botongi papa mfuma mbanza papa dia lungana kianga na banakolo batango nyonso ete oyo biloko nyonso tokosalelaka tokosomba kangwe na mbongo mabanga zelo mai yemoko tata molimo santo si achelango biso pembeni kasi basima babar de fer basete nyonso wana tokosomba kango na mbongo mingi bapaya oyo toyambaki na mokolo na lobi oyo bazali ete mbala ya yambo oyo baye na nkamba bango balobi eke bakofinga lisusu te pamba te bamoni eke nzoka nde oyo mbongo oyo bandeko na biso bakopesaka na kati na lingomba biso soki tomoni ndeko na biso ayoki ete ntinsani azwi mbongo ake kopesa na ntinsani ata kutu problème ezalaki te oyo ezali koluka mbongo na kati na famille kasi na tokofinga bango bino koma bazoba ya ngenda nzoka nde misala esalami boyi bamisusu balobi ke eza na ntina moko lisusu te ke ntango tozwaka bavacance tokendeke poto
malamu toyaka na biso na nkamba. Tofuta masumu oyo tokofingilaka. Ndakisa mama na biso, mama ministre azalaki awa ndenge ayaki na avion ye na liboso alobaki ete namoni ete na makambo oyo naza na yango po tosolola malamu nalala. Kasi ntango amoni ete ngonga ekei tosololi malamu te, mais azalaki toujours na doute. Akei quand même, akomi kuna na aéroport na biso, kuna na Kinshasa babengi koya lisusu te pamba te, esi ekomi 18h, aéroport Ndolo si bakangi. Kozonga pilote wana bayaki na ye azalaki mundele. Mwaya kolala sekuna na aéroport ezalaki te bazwiye aye kolala awa na kamba. Mais kokota na ye na mise akendaki pour 10 minutes, mais esali la ye 3 heures du temps. Oyo ba mama Bijou bazalaki na ye ya cabinet. Siko aye kotuna tokofuta boni ndenge to kitisi avion na biso na tarmac na aéroport tokofuta boni, et surtout pe avion ilali lisusu tokofuta boni. Réponse na ye eke okofuta 0 francs, donc okofuta eta iloko moko te. Kamboko yo makambo nyonso ya ofele bongo kolala. Ake kolala na ndako ka Belgique na tongo atuni sikoyo tofuti combien na belle maison wana na chambre kitoko soki ya 3 étoiles, soki ya combien d'étoiles. Ete awa makambo nyonso ofele. Mais ndenge nini bo récupéraka nani nyonso na tinsani oyo tosalaka oyo akoki 500 francs apesi, oyo akoki 100 francs apesi, oyo akoki monta kaka nyonso, ce n'est pas exigé. Donc nyonso kaka okoki, soki pe okoki na yo te betaka kaka maboko, besala kaka défilé ndenge baninga bazwa kosala opesa bango encouragement kaka ndenge wana. Mais oyo mboka mususu, donc penza oyo tomoni penza ke mboka ya tata nzambe penza afandi awa po makambo nyonso ofele, mais nulle part dans le monde tozali kotonga ndenge wana nde lokumu ya bapapa isika bazali kosepela yango nde sika tokobima libanda. Après défilé d'honneur tokoti na musala to ntinsani tosololaki na mokonzi ya bule ya alobi ba provinciaux to ba délégué nyonso to délégué na twina ya milulu ya le 6 avril nyonso oyo toza na yango topesa na ntinsani. Pi mokolo ya koya tokoyokaki ba prétexte ba misusu esika nalalaki bayibi nga ndambo ya mbongo wana omemi ngambo epa ya tata Molimo Santo, parce que mbongo wana eyaki na tina na misala yango nyonso oyo toza nango toye nango na misala pona misala malamu lelo topesa yango pamba te lobi ezali nde kilte ya tongo tinsani kozala lisusu te na oto mikoteli oyo bakoya nsima wana nde tokotala ti ye moko tata mokonzi ya bule kokoma nde na ntango wana ye moko akopesa programme oyo tokoya na retard. Tukwizanga mu Yerusalemi sambila yesala bisanu muna ndomba zeto muna bisambu imuna tata mwanda velela kafuti kutufuila nkenda pasivumana mina melekadi yetu
diakala bimbevo diakala munabisalu maana matuzingidi munakatuka makanda munabisambu imuna bafutimanisina ntungulu a Yerusalemi tukwizanga ye meya mana makwizanga yetu mana matadidi nsumbulu abima bina bifuanane muntungulu a Yerusalemi tuze hivyo mukatuka Yerusalemi bisalu bya bingi nata matadi koma mukatuka Yerusalemi bina bya onso nubitadidi salu kya ntungulu a Yerusalemi kandi fikuta mpeka filendi kondwako munsumba zisima zibar de fer mana maonsono idiau butumani sasi tuenda kunanganda kunima défilé d'honneur bonso bana busongele pe papa de la ville kwa bana bena zikado tulenda profita muana kuna nima mana maonsono tukotele mufinsi insani kwa bana bena vondio tutukiri munazi province tugenu zumbongo mkumagansi insani mbote to sala salukina mulumbu kya unu kadi bifulutu lundu ilanga bifulutu luakila mamingi makuizanga so mona mbongo za ntungulu bankwantima membi babongelezo zelia unzila kaka ngeye baka mane kuma kotata mwanda velela ndiao mnalumbu kya unu sitamani sina munantinsani na fya otso fizili yetu mbote fya tulwa kuvingi liko kina kikuiza tata mwanda velela katika tuze ilumbuka kuizako yango pwana lelo tosilisi wekomba tata mwana muli musatu amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiku musutu tambu zambieto waseye mwana tata mwanda velela munkumbu wase ye mwana ye tata mwanda velela
chers auditeurs, que c'était vraiment très fantastique. Parce que tout celui qui n'a rien compris, c'est qui n'était pas à l'église. Parce que vous savez qu'il y a ceux qui viennent au temple, mais sans être présents au temple spirituellement. Et du moins, je nous recommande nous tous d'être toujours prêts parce que les choses qui arrivent, tous les militaires, il faut d'abord être en ordre. Quand vous êtes en ordre, vous ne pouvez rien bénéficier. À l'heure qu'il est, nous venons d'observer la sortie de Papa Foum, le représentant national du chef spirituel ici à Kamba. Il est déjà installé et maintenant ce sont les amis. Comme toujours, il y a les amis de la conférence qui sont là pour bien savourer notre fête. Et nous vous disons que si vous nous suivez, c'est grâce au compromis par notre technicien, le voyage technicien de la Belgique, qui ne cesse de ménager les efforts pour bien planter et les haut-parleurs et les antennes. Et c'est ce qui fait que vous pouvez nous suivre facilement avec l'appui de mes amis de la République qui sont là, n'est-ce pas, pour permettre à tout un chacun ici à Banza, vous voyez pas dire de Banza, de suivre du coup les déroulements de la fête. Et maintenant en Kamba. À l'heure qu'il est, nous allons bientôt suivre les cérémonies qui vont être opérées par nos amis de la MSFK. Nous savons qu'ils se préparent déjà pour voir le président qui est en train de prendre les dispositions. Et dans l'entretemps, tous les soldats, pendant tous les pieds gauches, ont déjà pris leurs dispositions. Nous attendons le coup d'envoi. Mais je vous garantis que vraiment aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui viennent de passer. Et par la suite, nous allons suivre après les honneurs. Il y aura le défilé. Et à travers le défilé, il y aura la remise des cadeaux. La remise des cadeaux va être justement la complétion de la première élément aussi. Nous suivons le message d'honneur. Les honneurs, il y aura le défilé, et à travers le défilé, il y aura la remise des cadeaux. Et après la remise des cadeaux, il y aura directement la complétion de la première communément Sisani. Nous suivons les fêtes d'honneur. Les unités d'honneur ont commandement. Tout l'honneur, gardez-vous. De gauche à droite, fort. Alignement. En place, repos. Missile, garde. En place, pour. Gardez-vous. Pour les saluts, salut. Ungi anzidi sukwatata noise. Mais fixe. Équipe de Ghana, à vous l'exercice.
ya kweli, wazee, watate, waongozi wa aina walikuwa na chumba siku hii, lakini hawakufikia. Sisi tunaiona na tunasikia, yafaa tufurahi.